te pour na ko senga ba pardon hein. Non, ngana ko oui, au sengi pardon. Na landango, ngana landango. Oui, au sengi pardon. Au sengi Karine pardon. Vidéo ezate. Na ko senga Karine pardon. Sia. Pongana yabi ma miel nga mama kila. C'est quoi kitoko leka po Karine on sama kama minene ko leko ndenge eloba. Mani ke bongo. Ozotala nga na age na ngande na za. Menga na yebi Karine on tshebino na sema kasi nga na okamande yo mikumisa yo leader internet. Ko mutu aloba no alesi eloko ndimi yango donc on a sama colonel. Nakata na bomba a bomba miliki na sambetu. Grâce témoin melati. Na lobela nga bimisa miliki. Eloko. Tembo. Ya solo. Bomba bina kute biloko a bombi na sambetu nga biloko oleba bomba yango te. Eboti mbungi sikozo bimisa batu balia. Na lobela e grâce à yebi. Na ndo lobela Karine na katanda kune. Karine soka kima makambo te. Le kambu ya Charlie Mobutu bangisi ete. To nga na lobi te po na loba ke Karine sala mabete bo te Karine adina tina ba Karine adina na kata libula babe avant bakundaye adina na kati abima na kata libula Kester adinda tamba ko kundaye o asambisa Marine sama kota na ba morgue mais au moins likambo na lobi ke Karine ya koboma batu o na mona ka mutu Karine d'abord c'est un être faible monter l'internet faible akima kabitumba lokwa mutu okima mbule zoya apeureuse. Karine a dit batunion sur bavanda pembene. Ola la pepa Karine. Olia pepa Karine sur bolia ba règle. Non qui pour tomber on dit peka yo lia no pe règle manike. Bon, iso ka lobi ke no tangu na bela kele nga biloko na liaka na oyeba ndini. Iye muta lobi a confirmer. Bon, eloko muta nzimi nga na boya ngone ni ponga ba elanga biloko nga na obela. Il est venu en vacances. Au Kangi, c'est pourquoi. Viens Choco. Aïe ko finga nga awa. Aïe ko finga nga na plata Mike Lokamba on a ka niveau ke alala autant ba komba chroniquer sur la là ba wa que yonde boya. Abisko aboya yo pe aboya nga zoko boya nga tenga mo selengi bo. Ke nga linga nga ite comme Kangi c'est na problème. Et bon lo ka ba poko nga ekeko. Hier je moi c'est quoi ngate ngala épargne ntanga linga na boya po pourquoi na boya po soto lali au sala crise cardiaque au koka Yenzoro Tosande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Monante Bolanda Ezaka moko Nkumu Africa TV Bo s'abonner bele. Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision kitoko welo ma vérité. Nkumu Africa TV bo s'abonner massivement. Baye balingara Serge bo s'abonner dans Nkumu Africa TV. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend de l'heure où vous l'andelanga. C'est bien votre humble servante Mabolia importante, autrement dit Mabolia, un tel de la YouTube. Vraiment, on a vu que bon manquing a tellement belé bâton mingi na Nkumu Africa TV mais babi ma solo zongi, hein, Mabolia zongi. Moi ça tonde lengi. Moi ça bien ya bassin, ya mayele. Ya mini choto lukande bato mayele, bazo baté, bato terre à terre. En tout cas, lelo vraiment, on a invité na bino obolinga tellement mingi. Donc, comme on a bien invité, mais bino ce que vous avez quoi moi surprise na bino, on préféré moko à se présenter. Aïbisa bino azanani, boye banyo soka à partir na yemo na monoko na yemoko. Donc, pour tout le monde na été na caméra, mais na biso Jérémy Mbala fond la caméra pour tout le monde invité na biso ya lelo. Bonjour Dadamani. Bonjour ma chérie. Boni. Ça va par la grâce de Dieu. Avant de commencer, je dis merci à mon Dieu. Oiseau Pesanga souffle de vie. Vraiment, Talakaka, Tobandi, depuis le mois de février, mois de janvier, Zakina Makamlango. Je salue Goreti Louvezo Mami. Ataboye na 5 prêtres Kana Goreti. Ma grande sœur chérie, Goreti Louvezo, je t'aime beaucoup. Alain Giga, chez Djonga, Kolia Komela. Aristote Madia, les beaux garçons de Bruxelles. Papa na Keliam, na Eliana Madiadia. Donc, Ngamoko, Koko ya Acacia, na Pulgaire, na Leonardo, maman na Prince Babia. Maman na Jonathan Kadima, babi, bon, ba bonne guérison na Jonathan Kadima. Babi Yemoko, pire sœur ya des longues jambes. Balobi, pire maman ya. Crisco Louvoadi, Babi Yank Katoukou, l'ingénieur immeuble.
bonjour à toi, merci na ndenge invité nga. Merci peli vraiment manika lo bande mingia. Manike ya mbala liboso biso do yambuna chaîne biso Kumu Africa TV de notre président Viron Nzambi. Moni Nzambi moni Bougar. Atonda penzoto wapi. Donc manike ezamba liboso to yambuna chaîne biso to lingi pe ba batuna biso ya Kumu Africa TV monde entier ba yeba manike azanani outa wapi. Et toi, vraiment vie donc tu es qui d'abord Manike? Non, Manike c'est une femme normale, c'est vraiment une femme normale, une grande femme normale. Manike une maman, une mémé. Manike la fille de Anna Molambe Landou et de Jean-Léonard Itunime qui est déjà décédé il y a de cela 27 ans, le 25 février. Ah, papa Nangazoko ça a 27 ans à Mabile. Manike est né d'une famille de 7 personnes. Moi je suis la 5e. Et j'ai une soeur et un frère derrière moi. Manike, la reine de l'Internet. Ah bon? Ouais, Manike a 4 enfants. Il y a Jonathan Kadima, moi na ba maman Adebayor, Mobali Amoulaye Amwindu, balobi mo papa na Kassia. Manike maman na Prince Babia, balobi wana bombe bazo bomba mais compte à rebours eza déjà na compte nango. Manike maman na Anandonga la fille du roi, Manike maman na Tom Yumba. Balobi en tout cas Manike aboti bana 4, Manike femme normale, capricieuse, ndebino mo problématique problématique non problème. Manike une femme normale, voilà. Merci beaucoup Landia Kumu Africa TV boyoki qui est Manike. Mais nga mongo sikonde leader na bango et na tout nos questions parce que na yoki to lobby le Manike Zambé internet. Nani leader, la reine. Qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment la reine de l'internet? Parce que tu viens de dire ça maintenant. Qu'est-ce qui prouve? Manike 7 ans d'internet azaka likolo. Malgré au boy au sel mokili na yo. Quelle année à quelle année? Ngai de 2015 à 2021. 7 ans. Manike likolo. Manike likolo. Manike la seule femme d'internet a bêta 1 million de vies. Voilà, Manike, la reine de l'internet. Bah oui, la autorité morale. On a tika la reine de l'internet. Manike général. Manike magican, mage. Couronne à bandana na katikati makambo. Je salue Fali pour pas di cap la merveille. Naya nangai volontaire, mais na comme général. Wana wapi? Na est victime. Na internet mobimba. Fali pour pas. Après ça, on a pété à général. Aujourd'hui, on a 3. Donc, pété à général, Manike aya volontaire, ma comme général. Merci beaucoup Manike. Tu as dit que tu es mère de 2 enfants, 4 enfants. Maintenant, c'est une question très facile. Tu dois nous répondre. En tant qu'une mère de 4 enfants, oui, vraiment, qu'on s'est laissé faire dans Internet. Boye, saloma bete maman, bana batala ko ba fingo. Ok, tu quoi à tout moment, et ça a condé ni maman bana n'a pas eu kandeni. Alors ba elo te na pali. Ba lo belo côté parce que moi mo kili on na kota atana bina bata mala mama obimisanga. A ochanga na page. Atana bina bata ma. Ndomoli no leader a obimisanga, a ochanga na page. Bon, na yana mo kili moko oyo Manike a memi pe makambo ya bien internet parce que na yana politesse. Internet tant on a kuti ba manka batu nyonso. Musicien nyonso ba manka ke respect. Mais Manike a un système ya rambonette au manqué na manqué au koleka ndenge yo mankaki. Mais c'est pas le respect alors. Et ça respect parce que tant oyebi ke non, soki na fingi longue jambe, ba ofinganga. Olinga suko finga te. Soki na fingi Sarah bolingo, ba ofinga nga, ofinga suste. On se comprend. Congolais linga bongo. Congolais ça te que so fingi o pesi conseil. A obandela. Po bi ke lobi ba odolo tenga ba pesa nga conseil. Mais so bi ke non so na fingi ba ofinga nga pe. A obandela ti. Ok, merci beaucoup Manike. Vraiment, je suis très contente. Hiroyo Kakeo s'est présenté. Batakumu Africa TV Bolandi, notre dada Manike, comment elle s'est présentée. Et le maire des enfants, ex-femme de Babia. Okay. La maman de ses enfants. Son enfants. Parce que veuve naïe, comme on est Ali Majamal. On était séparés pendant 4 ans après Koufi. Mais au tombeau qui m'a cassé, il y a longtemps, 4 ans. Mais aux émissions, sont Babia. Émissions, sont Babia. Na immortalisa kaye, na linga génération, nyoso ba oya na sima.
génération ya lelo bayebake babia moko azalaka. Donc amarka yo na nini parce que oloba ngo trop parce que ndeko ne moko tunzora alingi nete oloba mama. Aolinga te parce que wana eza kaki na matoi na ye so na otanga komba Shokoro babia ndonga Kokoriokone, la voix du siècle, la voix qui fait rire. Tunzora alingi bongo te. Aolinga ngo parce que eza na ko immortaliser parce que c'est le père de mes enfants. Babia tikelinga bana mibale o bayembaka. Anna chante, Prince chante. Ça peut prendre chance te ozo bomé makasi. Non, ça Prince chance makasi. Au moins ni Prince. Lelo oyo. So na bina sa na Prince émission. Bat ba ofinga. Ba oloba te. Asali yango bien makasi po eza mwana na ye. Prince azana Crisco, ana Longue Jambe, ana Jonathan, ana Kambala. Vous comprendre. Azana batu oyo bazaka na bureau na bango. Nes na minute o sa ba clip. Auta studio si sa ba clip. Na yebi kuma kamwa na yebi ka sa clip. Na yebi même pas titre et album na ye. Ngai na ozela Longue Jambe na Crisco ba yebi singa. Ke mama to kota ki studio ezabo nzembo ebimi na sali promotion. Bienvenue makanga BMK ayebi. Na loba nango tout le temps. Mutu oyo aloba keno na boma vie principal bien. Est-ce que a salela e promotion atane eloko moko au contraire a bomaka parce que moi na ona azana orchestre na ye a benga na ye aloba na keno avant da bien orchestre il faut kemba azwa biloko na ba sindele akaba yango. Moi na wana alelisa eta nkuli mwa papa na cimetière na ne kufi kutu na ne panzani te na ne polite abanda ja olisa mwana wana. Muta olinga presque koleka ngama nike azati parce que muta olinga nga koleka ana azati atolo be olinga nga ndenge nini ate olinga koleka ana te la reine de l'internet obangisa nga makasi. Avant de continuer, je salue ma grande sœur que j'aime beaucoup, ma deuxième maman Nazaraka Nayo Anna Kiazola de Lugano depuis Suisse, hein. Je t'aime beaucoup ma maman chérie, hein. Donc je t'aime Yaya. Je salue Sandrine Mananga, mon amie depuis la charismatique, moi c'est Lolendo Muyombe de Lix. Maniki nazongi encore pas na yo, na tunoka question mobe. Bolimbi sanga bino bofinga, menga na otuna. Na yo ka babi cœur Karine Mokonzi. Yo na bozali na blème makasi mais ndeto tie penza na se pour to yo Karine abi bat nyonso bavanda pembe na po la pepa Karine. Olia pepa Karine nyonso bolia ba règle. Non qui pour tomber on dit que yo lia no pe règle manike. Bon, iso ka lobi ke no tangu na bela kele nga biloko na liaka na oyeba ndeni. Iye muta lobi a confirmer. Bon, eloko muta ndimi nga na oboya ngondeni ponga ba elanga biloko nga na obela. Ba elinga biloko aye na ngoti na ndako na maka hôpital. Nene ya kelo alobi ke no ma deso na liaka iye muta lambaka te. Basala ka bongo pona lia. Sikoyo na oboya ngondeni nga na ndimaka. Règle soka bia lesanga na Thompson na ngai na madeso na loso wana na lia pe sala yote e salo so monter au lia règle ya muninga na yo wana tangu na lia yango différence na ngana bango na koma rebelle pa na na koma pena cauchemar na koma penda donc na habité somme na fantôme na les plus fous. Mais nga na yebi Karine o chebno na se makasi nga na okamande yo mikumisa yo leader internet po mutalo ba no alesi eloko ndimi yango donc on a ça ma colonie onanga oyo Karine mutu nyonso ko ba na réagir te songa na lobby na ngasa l'émission tika buya na ki on lelo mutu nyonso ko tala ba vidéo nyonso Karine mutu nyonso ko ba na répondre te mais nga so na lobby ka makoko o bandi na nga abima kama mariage abat nyonso ba lobby a répondre te mais tant na salle émission à répondre. Parce que manike oh ah oui biko na ngo Karine Mokonzi yo banga manike kande olobi oh ayebi na fana ndaku na osali ba reproche na kata ndaku na no pe guerre na Karine te mais o meka o bi okoka ngo pe takoka kati ponga na banda olobele banana ndaku ne na oloba to beba na bimpe na ki lobi na ngabengi ya limbisanga mais na kata ndaku na ye na lobeli ye na kata ndaku na bomba a bomba miliki na sambetu grâce témoin melati na lobele nga bimisa miliki loko tembo ya solo bomba bina kuta biloko abombi na sambetu nga biloko oleba bomba yango te eboti mbungi sikozo bimisa batu balia na lobela et grâce à yebi na ndo lobela Karine na katanda kune. Moi je respecte les gens mais j'ai pas peur de gens na banga ate na respectera mais na banga ate ata maman na nga na respecta ke na banga kete parce que papa na ngai oya bokola ngai Jean Léonard Ituni me wane ada grand maître ite
Azaki so abetinga après vantinga binanga ma chérie. Tu sais pourquoi je t'ai giflé? Parce que tu as fait ça. Nazaki n'a droit à s'exprimer et à se défendre chez moi. Alors, pourquoi? Pourquoi? D'accord, merci beaucoup, Maniké. La dada. Hein, leader à Betunyoso. Il y a l'icône à Somo. Donc, je te respecte, 1000 respects. J'ai droit de te respecter vraiment. 1000 respects, dada. Donc, la dada, je vais te poser une question, mais je ne sais pas cette question, ce qui est déranger. Mais le moins dérangeant, ils n'étaient pas liwa. Nabanga, on m'a cassé dérangeant. Mais où peut-être notre par rapport à Mambaliwa? Ah bon, le banane. Nameka? Mekana. Notre naka pour Charlie Mobutu. Est-ce que je peux, parce que dans le Congo, il y a tout ça, moi, Kubanga, dans la question, on est en somme. Qu'il y a des gens au bâti la Charlie Mobutu poison. Mais mon temps, on dans le banga, on a le combo pour au monde à gare et comme mais là, oh, bazo sala ba démenti que basala qui ba émission témoin a comme ko échappé non parce que mon qui ali kama munene. O ebita ngozo misali kama munene. Moi na nga leki nanga, il faut ko banga. Surtout les kamamutake na mabele. Ba commentaire ba solo ba keno mani ke solo ba oloba Karine amema et la maman on ndaka nganga. Mais muto aloba makambo wana azali en vie asolana Karine. Nga lelo oyo. Soki mutalobi na nga keno yang katuku amema ke la maman ni ke ndaka nganga. So nga comment so sa muto na seke na ye. So yang ka so sa seke ba yebi ke sa ya solo. Po ngai na oloba Sarah yo zo solisa muto oyo aya apelisa moto awa. Moto wana bomina nte. Il faut tindobi mais yo pelisa moto kuna batanga komona ngana makamba ya banganga yo ya koswesangane il faut ça na émission o le bakeno makamba lo beza lokuta la femme est là elle parle avec Karine Basola comment sola bi madame azawana après na yo le bakeno Karine lokola wanga na ngo mais yena madame Basola kana tika charge n'est pas ya nzambe bato alobi ote ozo défendre ameme la maman na nganga akoboma pe na o le balikambo na moni. On a mon akamutu. Karine d'abord c'est un être faible. Asa faible. Aki makabitumba lokwa muta oki mambule zoya. Alati bilamba bato epola. Chinois bayaka mabe manike. Ba chinois bayaka mabe olo babongo kemba na ba chinois. Alobi bangaka apeureuse. Ben oui akoka makambute. So bitumbe ya ki maka atike lango grâce baya babeta grâce na moi mobali oyo. Oya chaîne oyo Tracy Mbelenga na tango ba sa grâce vidéo na finga Tracy ngaza na ndako Karine ngai obola te perique po finga mutu metama kena répéter ba kutana Tracy ba no mena c'est grâce bango so quoi na Karine akima atikela Tracy Mbelenga abeta grâce team manike s'il te plaît dada nazoloba eza caméra nazoloba mona lokwa netiko omona kwa yonde likolo mais likolo nango yeba pe likolo na likolo pe zalaka likolo ya eloko te likolo na biso nyonso eza nzambe nalingaka nakosa conscience nanga mais nakosa nzambe te bakima batika grâce Tracy Mbelenga menasa ye na répétition ya wata Karine soka kima makambo te de kambu ya Charlie Mobutu bangisi ete to nanga na lobite po na lobake Karine sala mabete bote Karine adina tina ba Karine adina na kata libula babe avant bakundaye adina na kati abima na kata libula Kester adinda tamba ko kundaye o asambisa Marie Misa makota na ba morgue mais au moins likambo na lobike Karine ya koboma batu na yebiti ko gagner quoi aussi machin tout ça na mabe tout ça na nyonso mais liwa ndenge wana ya liwa oyo famille wana balelaka ndeko na bango ti lelo basalaka ba recherche tant bozo bamba likama ndenge wana eza likama munene to ça na kala biso ba mabe Karine azana ba mabe na nga kutu ngana Karine za capable de faire mais tant na lobi que non batika kokosa likama munene ndenge wana pona yebi tala omoni zoba balakise sans atala musapie mais tant sans ekpeyaka zoba akufaka mais maniki apparemment pe yepo tiena c'est pour na likambo pour na moni ndichi yepo kotina ko senga ba pardon hein non ngana ko oui au sengi pardon na landango ngana landango oui au sengi pardon au sengi Karine pardon vidéo ezate vidéo ezate Sarah lobaka likambo vidéo ezali malokuta na internet vidéo ezate au moins ti ba comme ba titre ta au moins ta matière titre yo tele émission makamni ba lobby ba titre belé Sarah ya lokuta na ko senga Karine pardon sia pongana yabima miel nga mama kila te kwa kitoko leka po Karine on sa makama minene ko leko ndenge eloba manike bongo ozotala nga na age na nga nde naza
Est-ce que Karine, quand elle aura mon âge, elle va paraître comme moi? Eh, yaya kotala nga na sonité. Kotala nga na sonité. Eh, fille, moi c'est à lèvres sensuelles, boy. Eh, nanini. Eh, moi c'est à lèvres sensuelles. Ba chinois. Ngai bakatanga sonzo basukolanga na masuba ko bake ba pesanga mobali na pour comprendre que na danger. Eh man ke pardon yote. Na bangi. Te na bangi. Te na bangi yo makazi vraiment yote yaya. Komeka kutu te. Ah, comment mbona nga? Ya solo. Makasi. Bon, ça va, merci. Non, mais quand même, bangi non mais Kate. En tout cas, je suis très contente. Il y a un bébé maniqué, mais mon nom kondeleki, mais mon nom ngopé. Et ça appelle la misala pe poto nzima. Bata bobalo ba mingi mo pe otale pe na kuzu boye pa banga ka kwa Karine. Ah oui. Na habité. Wana il faut la msababe otuna. Ya solo repose en paix papa babia parce que ndé maman manika tombola. On a immortaliser. Je sois loué maniqué en tout cas nangi tout qui est déjà vers la fin. Je voulais te poser cette question qui est vraiment très principale de quoi ou bien de qu'est-ce qui ça fait que au Kangisa Zoro ma bien la montagne écoute vacances. Ton vieux même en plus au Kangisi est vraiment mais c'est ton vieux, non? Na maman nini? L'internet, tu parles de tout. Serge Touni, mais il y a dans l'internet, il y a dans la page. Serge Touni, mais Tommy Touni, mais bah viens n'anga bango, on a choisi ma tata. Maniqué, dis-nous vraiment pourquoi, comment qui n'a niveau wana maniqué et sa propreté. Et sa propreté. Viens n'anga zéro ma bien la lisusu. T'es n'anga ligne n'anga été comme vieux. Quand c'est un problème. Et bon, il y a pas pour n'anga ekeko. Hier je moi c'est quoi ngate ngala épargne ndanga linga na boya pour pourquoi na boya pour soto lali au sala crise cardiaque au kokanga Yezoro dimne pe libumu vie kabiki si on a liwa il faut betele maboko lio fi dimne pe libumu te ata libumu te soto ba tchenga na ye un coup kaka un coup au sala crise cardiaque. Bon mamoto, bon mais la pépé. Vraiment, en tout cas, bon mais la vie zéro pépé, tiens là c'est maniqué. Bon minga. Mission on a bon ngota kompa ba ne ba okangsanga kufali. Ba mikole ko miwa cheli po exemple. Ayo kufali kwa mission na boya na ngai po ausala crise ka okokanga te. Donc, maniqué, au Kangisi Viezoro Mabiala, pourquoi? Tu nous as expliqué. Azali, na épargné ye na liwa, ye atika na fièvre mondo, na poto kombo na. Mais Viezoro Mabiala lingio au boy nayo. Il est venu en vacances. Au Kangisi, pourquoi? Viet Choco, ayeko finga nga awa. Ayeko finga nga na plata Mike Lokamba yona Kangisi. Niveau Zimaboko, tu es Aza Mukolo. Donc, tu viens de dire que le respect est réciproque. Tu devais respecter d'abord Viezoro Mabiala. Il fallait ayeba ke Amukolo tanga ofinga nga. Que alala autant ba comme chroniquer sur la ba ba wa que yonde boya abisko aboya yo pe na melia aboya nga zoko boya nga tanga moi c'est lengi bo ya moi c'est lengi bo nga la sire cabinet cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois Zambé à l'opposo au combat qui la poso le quoi ya nyama lokola ya nkewa loke c'est topengando docteur Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na neti na film pour être très belle et naturelle fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Et Guilain le Bourgeois pouvoir à l'opposo pour vivre parce que pour ils ont besoin ils ont place dans quoi pour faire les benda beauté olingi benda benda beauté oza na poya ba bébé oza vraiment taille bien tibeleza malunga fuma cabinet cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Maniqué, c'est une question que je voulais te poser wana yanga moko. Donc avant de tu vas abonner nani balandanga na tout nu parce que tu dis chaque fois que au fula lora na Karine kutu yo mto fula ye image attends a fini njora na ko filmer ndako na ye kaleson na ye makamunyoso nde bimisa ye abanda ko sana pota ta mona RAV 4 à l'époque njora ndenga pa na aoya na moto na filmer et puis na beta mbata tango mi benga o nga na beta mbata liboso porte na ye
yango kangisela njora. Ok, tu parles trop quand tu uses fula bango. Donc après que fula bango, je sais pas, ça peut reconnaissante na yo parce que quand tu dis na fula bango, donc quand même dès que tu so fooling au pessinga makambo. De makambo. Aussi déjà. Oh, bongo. Eh aussi mission à la reine. Na Magican mage général. Couronne bandana katikati. Mais les gens tout qui ne peut pas ont battre, faut pas la reconnaissante quand même parce que je vois tout le gens ne sont pas reconnaissants. Mokili ezali ngakut mutsoza ingrate. Non, c'est pas non makasi. Po ya ngonde lakisa ke non, na salelaki yo. So na salaki to ngoza ingrate. Ingratitude on est pour na salaki. Yango boyaki. Mais vous parlez trop hein Maniké. Kota la peut coach 2021. Oui, Moussala Maloba mais tout le monde a fait misala 2021 to coach 2020 non 2020. Les bandits souka Maniké tu as fait quoi? Eh pesa elo mo bébé na mona ki na 2020 makambo ezalaki. Chaîne nanga elalaki nazui matériel. Ba bazui ba jeep nga nazui ba caméra. Siko total ya nani ya banani ekufa. Ponga ba caméra nanga ezala bango ba jeep bazwa kango déjà ekufaka yambalo pe ekufa soka ifoto le kana banzela ya ki lesbienne na juger mutute soka za banzela ba ki lesbienne na ba kinini po nazwa makambo ngana uzwa makambo na nzelo ngana lekelaka ya pasteur Boyali ya église les Refidim soka za banzela na bino omoni en permanence ngana osala ngote omoni ngana minute so na luka mbongo atande na obonga to ebiango pour na koli moto obongisa Prince Jonathan Ananatom. Voilà. Merci. Ok, ça prouve vraiment qu'il y a maman mabota mingi ba obota te na plus so boze la nini a je poussa na bozo linga ko bota te biso be ba le kitoya. Olobi ango tala ka esko. C'est betoya. Il est important pas côté. Tala ka tala boy yo bébé penza bébé longine so la ka bébé. To kotika makambo mais bon na bayaya ba oya na bango mais ba bota te. Bolingo neza importante. Bolingo ya importante. Bota siko mwana mwasi ya boy. Attends, il y a que penser quand on a papier mouchoir, tout le monde a make-up. Bino ce qu'on a 5 kilos de make-up. 10 kilos. Hein? Il y a fard à jour. 1 kilo, il y a rouge à lèvres. Eh! Ma bébé va y hein? Ah, ma bébé y est. Intelligente li sousou. Il y a kitoko. Bassin zali. Ma boli, bassin zali. Moi, c'est ya kitoko. Moi, c'est à Tonda. Bon, le problème, c'est rien. Je vous kiffe, je vous love. Tokos! Binomo moni manike ninga kimi. Akimi na ependa maboli. Donc ngelo ba vraiment comment nika kimi ba question. Afoki bisote parce que na kumu Africa TV makambo eza. Manika kimi mais to yebi que makambo eza la ngwe continuer. Ata kimi to landa et prochaine émission eza to retourner ba question parce que ba question ezalaki. Et si là, dans la prochaine émission, tu continues vraiment avec Maniké. En tout cas, nous boyebi ma bolina bino importante à za, la zongi ma soleza, moi ça tourne la taille, babi vitamine TC4, telia fufulia ndundala la pongi au salabé. Midi que dans la tête parce que bino beaucoup ma casse na ba C4. Donc ma kamamala mouza. To lingi pe ba chronifoa ti amayele donc bongo botika no ba base na no lokuta bo sala wana malembe to ke malembe moni ane o makama malembe zala to kute na prochaine émission boss na linga ko mingi hein Viron Nzambi bye bye tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV mon entier bolanda ezaka moko Nkumu Africa TV. Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa, télévision Kitoko, ma vérité. Nkumu Africa TV, vous abonnez massivement. Baye Balingara Serge, vous abonnez dans Nkumu Africa TV.